Kake na Luanda. Chekangila Kolodona. Ah, froide moto pamba na kato. Tobengi bana loa, bana luvwa, bana laki mero, bana itaga. Iso nyoso tokutana na kato. Tolobela moto pamba na kata kato a froide. Ah, Yesu Kolo. Ukulaka George Kongolo. Njolotamba boseke luka monime Equatere. O bakulaka bacheli motema. Moto! Ukulaka Justin Balaka. Pia nyuka bango. Njolotamba na bimakate. Na bimilelo. Virogé Kolo. Abimakate. Za kome akame wonjo ke izaite monolele. Abimakate. Isabelle Mogi, à Kata Londres. SPTS Liri Oleka. Mbula soke Warega Elima. Pesa kabaninga ne sango. Kaketo mo pepe ko pesa bala kongo sango. Isa Eleoni Bokula Kateyo. Moto pamba bimakate. Mapanga Lili. Seke likambe salio. Maweke bote mon ami bo. Bibi. Bomele. Onoti molega babone kodibo kongo bo na mamozo de yemelia. Obama. Sengalu sokoro ngeti komono waye. Chantal Ofete. Moto pamba na kato. Bengelanga tukeli passe. Okula Karbe Mboyo Les bombongo Mwasa kaka moto pamba Aende Arfwade Nemanga ike Sanga pesanga motela Kolika bato Zola mwa Matonga na linga na mokili njoka nde bineni Mama Monique na Luanda Nonga koti kina koma ikina bono kono songo Papi Eliko Kosongo ndate makalibunyo ukano tike Papa na Arfwade moto pamba Bino batamba mwa bobosa na pasi Ezali marche ya esengo te. Ezali marche ya kanda. Kanda ya nini? Kanda ya makambo oyo ezoleka na este. Ndenge bazoboma bandeko na biso na este. Yango moni biso bana commune ya Kinshasa tozwi initiative pona to soutenir tozala ensemble na bandeko na biso oyo baza koboma na este. Pour na koloba non na complicité ya communauté internationale parce que balakisi biso net et clair que bango nde balingi ba déstabiliser mboka na biso na koboya kopesa ko autoriser mokonzi ya mboka asomba ba arme pour na protection ya population na ye yango moni dessin oyo la RDC a besoin des armes pour na protéger ba terre na ye ndenge tokotambola wana ezali kambo koyemba te ezali kambo kosimba na main dans la main tokokende mokula malembe tina ambassade ya Belgique totelemi 5 minutes wana après tokende ambassade ya France totelemi 5 minutes na ambassade wana nde c'est alors na kosala la déclaration oyo ya biso tokosala oyo koleka na TV na ba journal donc eza makelele te tozokende malembe ti tokokoma petit tozonga nde tokabwani c'est bon merci beaucoup c'est bon. Cédric Aputo lobi boye. Et bisara yo ke bagolé la basi balé. Toyebeli motote. Président Issa Dido. Toyebi mosala tole isaka bana na biso. Yoka suka likambo. Mami Kawanya na kata kato. Bangalo ko bebe chongu mo te ko ba ko li bono kongwe. Président Songe Ambeli commune ya Kinshasa. Cédric Économie. Colonel Dadida. Papa Isaka ketu mana. Loko bengu mumoza ni zambo ngati jotu. Papi Kaisala.
Je crois que vous le savez, l'information qu'il y a, la communauté internationale, c'est cette communauté qui a imposé à la RDC, notre pays, les intégrations des troupes militaires rwandaises. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, notre pays, notre armée est noyautée par le Rwanda. Et ici, nous en profitons pour dire que le M23 est une milice rwandaise et non une rébellion congolaise. Et devant les atrocités qui se passent à l'Est, l'hécatombe du siècle, nous avons voulu faire une marche contre cette situation. Malheureusement, nous avons été intercalés pour la 1e fois encore contre les agents de l'ordre. Mais cela n'empêche qu'on puisse faire passer le message. Notre pays, nos frères et sœurs qui sont tués à l'Est, il a fallu nécessairement faire cette chose pour que ça se finisse. La communauté internationale est complice de cette situation. C'est cette communauté internationale qui veut déstabiliser notre pays. Et nous, population, nous disons non à cette situation. Le message est là. La RDC a besoin des armes. Le président Fachi a besoin des armes pour protéger sa population. Voilà les mobiles de notre marche. Et nous exigeons la levée immédiate de ces sanctions contre la RDC. Nous sommes un pays indépendant et nous avons droit à se procurer des armes pour protéger notre patrie. Car, dit-on, la patrie est sacrée. Ingeta, le peuple gagne toujours. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nanga Kadi Aziza, naza coordonnatrice na kati ya Dream Team ya Maître Bousse. Tobandé ko marché pour na mboka. Ndenge ba pesi biso embargo, nde to meka ko sala marche. Malheureusement ba interpellé biso na la police ba kati marche na biso. Est-ce que par rapport à événement ekomeli bino na nzela nini ozo yebisa na ba landi to na ba konzi o bazo ba Holanda bino mukwa? Na we ekomeli biso le to meko yebisa na ba konzi na bato bazolanda biso. Soki to tambolaki pour na intérêt ya congolais nyonso et non pour na intérêt personnel. Pour na mboka na biso premièrement pe zo tambola pour na tombola lokumu ya président. Tozo meka soutenir ba œuvre na ndenge ba pesi embargo. De to bimisa ki message wana balabala mais la police a pekisi biso to pesa message. La police a pekisi no pesa message. Siko tant que baketo marché pour na soutenir œuvre ya chef de l'État. Alors, et là on est to idée ni yoza nango par rapport ya Est. Donc idée ni mukie yoza nango par rapport à Est. Idée nanga na za nango na Est to lingi kimia ndenge biso na capitale to tambola na kimia to lingi bandeko pe baza kuna. Basi mibali pe bana bazala na kimia stabilité kota na Est po biso pe mitema koto eza na kimia. Obi association comme nango za nini? Dream Team, les amis les sportifs. Maman. Mbote. J'espère que mon ne pas poser moko parmi ya bandeko ba marché ki lelo. Oui, naza parmi bango. Par rapport à l'événement ekomeli biso, ekomeli bino na nzela. Yo monyango ndenge ni. Pona ngana événement na moni malamu te. Puisque tozo sala eloko oyo eza pona intérêt na biso te, pona intérêt ya mboka mobimba. Po ndenge tozali bo Kinshasa eza kimia tolingi toyoka pe na ba province ezala pe kimia. Makambo ezoleka na Est eza esengo pona biso te. Makila ya bato ko bebaka pamba te ngonga nyonso. Wana eza biloko sacré nzamba sala. Aboma biso na tana yeke bato balukila biso ba problème ko bomaka biso lokwa basoso. Vraiment eza passe. Pona ngai koyebisa bakondi toyebi pona biso policier azali pona ko sécuriser. Policier azali pona ko batela bato bazo sala désordre kolongola bango, bato bazo ke na ordre kotika bango. Biso toza ko soutenir mukonzi ya mboka. Po eloko ezoleka na Est akotele mayemo kote soki biso to cheye maboko te. Mais to kama policier akoya kotelemela biso ke to tele to sala eloko wana te ko sala biso passe. To sepeli nango te mais ya malamu message yango ezoleka. Mokonzi ayebaka banani azo travailler na bango. Po yango nde ekopesa biso pe kimia. Il faut toyoka kimia. Atala banani azo telema na bazo sala na bango banani bazo soutenir ye. Po eloko o policier sali eza soutien te. Eza ko bebisa ba idée ya mokonzi ya mboka.
po eloko etelemi ezali mokonzi ya mboka masenga na ye baboyi ye na bapays voisins. Alors biso tokolinga te seke bapays wana ezolingaka biso tokufa tolingi liwa te. Ouais, merci beaucoup pour la motuna. J'espère que le lot qui na balabala pour te dénoncer injustice, te dénoncer discours oyo yamabe communauté internationale à salaki contre Mboka na biso, il y a prolongement, il y a embargo. Alors biso population quinoise to telema ki pona koloba non na déclaration wana. La nation est sacrée. Je pense que le président Mboka, Mokonzi Mboka, azana posa ya ba arme ndenge bozo mona awa pour protéger l'intégrité ya Mboka na biso, pour protéger la population na ye. Cette décision ezali ko prouver à suffisance combien cette communauté internationale bazali ko luka ko déstabiliser Mboka na biso. Alors biso population tozali éveillé derrière Mokonzi Mboka tokozala na ye ti na suka pona koloba non à cette injustice. Tozali ko senga ba elongola ezakutu ko senga te, nous exigeons ba longola ba sanction na bango wana tozali na tina nango te. Mokonzi Mboka il faut azwa asomba mandoki pour protéger l'intégrité ya mboka na. Malheureusement tozala ki bouté to kutana ki na la police a boy biso to tambola to sala marche na biso. Nous avons compris tozonga ki tozongi na population, mais voilà message na biso yango wana. Merci beaucoup. Alors, tous ensemble.